Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous va bien, ce que tout va bien en Nzambe, Nzambe alobatela. Voilà la famille, je vais en livre recette ya pondu madesu na soso. Voilà awa na longoli madesu na nga na chasse, na bandi kopona yango mpona kolongola bamisusu ezalaka ya kokufa na bamabanga. En attendant natie madesu na nga na mai epemaka na koassaisonne mpe soso na nga awa deja nasokola soso na nga très bien e nabandi sikoyo koassaisonne yango. Natie assaisonnement na nga osali assaisonnement nyonso ya choix na yo, toujours na osalela assaisonnement na nga. Voilà, donc natie na madesu na nga na mai po elemba oyo naye kozwa mungwa na tie. Après avoir kotia ba assaisonnement na nga na ye ozwa mungwa na tie, na ye otia poivre blanc, natie poivre blanc, na ye ozwa muscade, natie muscade, nazwi coriandre natie, nazwi feuille de laurier mpe natie awa naza na moutarde po natie na moutarde oyo eza tangawisi ya pate na ai ya pate natie, na ye ozwa mwa mai moke natie, na ye ozwa mpe mwa litungulu na nga na kati natie, na otia mpe mwa jus ya citron moke. Donc voilà awa natie ba assaisonnement na nga, natie coriandre, natie poivre blanc, natie muscade, natie litungulu, natie ai, natie na tangawisi. Voilà, natie na citron na bandi kobalola boye nazobalola yango bien nazozwa po na kotika yango efanda vraiment na assaisonnement. Voilà, nazotia po assaisonnement na nga ekota bien na soso. Awa madesu na nga efanda 1 heure de temps na mai, nasokoli yango bien na ye otia mai ya propre, natie mungwa sikoyo nazofinika yango natika yango etoka. Awa mpe soso na nga na assaisonnaki yango epemaki 1 heure de temps, sikoyo naofongola moto natika yango etoka. Nga natiaka mai te, natiaka mai te, nazala na technique na nga nasalaka soso na nga elembaka kitoko. Voilà awa soso na nga ezotoka na moto kaka ya se, voilà eboti oyo nyonso jus oyo ebimi kaka na soso na nga, deja nalakisa technique nasalaka. Voilà awa sikoyo madesu na nga etoki elembi me nano elembi complètement te, me elembi me na elembi mpenza makasi makasi te. Na ye kozwa pondu na nga natie, nasaleli mpona précision nasaleli 500 g ya madesu, nasaleli mpe 500 g ya pondu. Voilà, natiki yango etoka. Oyo biloko na osalela mpona kolamba pondu madesu na nga, na osalela ndembi oyo nyonso, na osalela 2 matungulu wana epuis na osalela ai wana. Donc pondu madesu ezala nango compliqué te, mais esengaka matungulu ebele, ai ebele, ndembi. Voilà awa soso na nga donc mai nango esili sikoyo systeme na nga nasalaka nalingaka mpena mai esila nyonso ndenge tomoni wana ekomi kosala neti ekomi kokalinga. Nazwi mpe oyo ya likolo oyo ezalaki na se na mati yango likolo, oyo ezalaki likolo na kitisi yango na se. Tomoni toujours na moto na ngai ya se, mai ekauki deja me na moto sikoyo natie mpe na moto ya se naotika yango
ekontinue na kosala ndeti ekalingama po bongo epermetaka goût nyonso ekuta na kati ya soso. Voilà, toujours na moto ase awa na ye lisusu na yesu kobalola yango naolongola naobalola kote oyo ezalaki ya mokongo na tia siko kote ya libumu ekita na se tomona. Voilà, donc aza na technique na nga nasalaka na bakisaka na nga mai te me natia soso na nga toujours na moto moko ya se ekotoka bien sûr ezwaka temps mais moto wana na ndenge alingaka kolambela soki olingi otie na mai otie moto makasi ezwaka temps nga natiaka na nga moto ya se. Voilà, awa natiaki deja mafuta na nga mpe na moto echauffe na bandi nano kokalinga matungulu na nga mpona kataki normal. Voilà, natie matungulu na nga nazeli mwa moke ebimisa saveur nango apres na yo ozwa sikoyo bareste biloko nalakisaki bino wana ndembi matungulu na ai na mixaki yango apres sikoyo naye kotia na mafuta na ngai na finiki yango naotika yango ekalingama asiko nalingi na bando otumba soso na nga naotumba soso na nga na air fryer. Voilà, donc bomoni soso na nga elembi très bien tokomona ngo meme na miso eza kolemba bien mais natiaki mai te. Voilà, awa naobalola sikoyo ba ingrédient na nga mpona na kosalela pondu na nga. Voilà, naotika yango ekontinue soso kokalingama ezokontinue nango kokalingama nazongi su mpona kotala yango namoni sikoyo awa ekomi nango prêt mpona kosangisa ngo na pondu na biso ya madesu. Voilà, tobalola apres sikoyo awa nayozwa yango na sopi likolo ya pondu ya madesu na nga ndenge ezala boye. Pondu ya madesu omona ngo ndeti boye eza na mai te ebombaka mai na se avant bakisa so oyo otya neti sauce no tobenga ngo kaka sauce avant bakisa mai fo osasire mpenaki mai na se eza te parceke soki obakisaka mai na loyenge bomona pondu ya madesu nde kobima mai nayozwa pe assaisonnement na nga natiaki deja mungwa nayozwa lutu moko ya assaisonnement na nga natie apres na kotika yango sikoyo etuka. Voilà, awa pe naye kobalola soso na nga nabalola soso na nga na ngambu mosusu tomoni yango deja ndenge pe eteli bien donc natumbi yango na air fryer. Voilà, awa sikoyo toye mpona tobalola pondu ya madesu na biso. Baloli nabala yango bien esangana donc pondu na madesu esangana bien. Donc mpona ocomplike te nga nasalelaka nde nalobaki nasalelaki 500 g ya pondu na 500 g ya madesu. Voilà la famille mpona kaka nalakisa bino nzungu na ngai na se ya soso ekoma eboye donc nga natika mpenza mai wana nyonso ekauki parceke ntango soso etokaka goût nyonso etikalaka na kati ya sauce wana malgré tout ekotaka nango na kati ya soso mais goût vraiment etikalaka na kati ya soso wana c'est pour ça nga natika yango mpenza donc ekauka po goût nyonso ekota. Voilà, awa totika su madesu na biso po na pondu po ekontinue na kotoka tozongi su mpona kobalola yango tosasire mpenaki mai ekiti nyonso biloko nyonso esangani très bien. Voilà, lisusu voilà pondu na biso madesu etoki vraiment bien. Awa tokitisa ye moto po kaka koevite ke ezika te.
Voilà la famille résultat ya ponda madeso na biso yango ezalaki vraiment kitoko makasi. Merci la famille mpona soutien na bino, aimé, commenter, partager. Mpona lelo bandeko tosuki awa tokutana mbala ya nsima. Bon appétit, bye bye.